clé ya souffrance ya baafricain nyonso evandi nde na maboko ya église kimangiste parce que ye aza lokola instrument colonial moko oyo batiaki mpona azipaka valeur ya kimbangu ale mpona epota biso bamalédiction bato bazolobaka kimbangu aza nzambe effectivement mpe tokolobaka aza nzambe na sansi ke molimo ya nzambe ya bakoko na biso elataki poso ya mutu mwindu mpona kolakisa sikoyo grandeur divine na kati ya la personne wana. Mais lokola mutu mwindu esprit wana ezalaki na kati na yende ezalaki esprit ya nzambe mpo mutu lendo ya mbanzambe elela ndenge mpe tolobi ke kimbangu azali incarnation ya koko ebandela mokili parce que na ebandeli mutu azalaka te. Mais bamindele bazwa mabele ezalaka na kati ya sanza eza na bapeti mabanga mike bakiti na 8% ya mabele wana oyo euti na kati ya sanza yango lelo baosala yango babombe nucléaire. Siko yo mutu mwindu ozoreve kaka kote oyo ozozela o te fin du monde akomona teke mayele nao babloke yango moye oyo se développe eza te nzoka mutu akose développe soki azoyekola biloko bapesaki ya yo tiki bakoma oyo otangisa yo epai ya baeuropéen. Donc sanza azali planète morte te parce que sanza mutu azokosala fécondation. Donc pour la mwasi abota sanza mutu akopompe lumière na ye yango moni zemi na kati ya nzoto ya mwasi ekotaka après 12 heures du temps ya rapport sexuel. Avoir une parcelle à Kinshasa n'est plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches, c'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comme propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, un service de Basali Bandeko Nyonso au Bayebi Sele, Bayebi Maluku, jusqu'à l'entrée à Docteur Mouyembe et Sikawapi. Bapesi occasion na bandeko nyonso que bakoka kozwa ba terrain à crédit bosa vraiment na lombango parce que mokili to yebite lobby bozomona un peu babisika na bisika to lakisa bino babipai o ezalaki ezalaka bazamba ezalaki bazamba to ezalaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment te tizokoma seul mabele et qui t'a valeur te et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume motoa ya kozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Yenge kieno na babuta pe na baya nyonso na mokili mobima na bike boza tellement ébélé à Rolanda Bongo émission na bino sous la lumière na chaîne na bino haut-parleur télévision et c'est ngoma kasi kokuta encore na mois de décembre oyo parce que boyebi était en tout cas nzoto ebale o déranger biso mais toi na ça effort ébélé il y a retourner toujours ba émission na biso pour permettre na bandeko sur la biso en tout cas bazala bongo éclairé na boende na pesi matondo mingi na bandeko nyonso basala biso confiance pour balanda biso ba partageaka ba vidéo na biso matondo mingi bongo na maman Nelly Mokela matondo mingi na mona ba commentaire et ça la vraiment malamu pe boye matondo mingi na maman Bibiche Eunu pe ba bote belé matondo mingi bongo na maman na biso ya muta kimpia tuki peka azo na biso na ngambo bongo ya Allemagne sans oublier muta kimpia tuki peka pe azo na biso na ngambo ya Allemagne na bosalite muta kiseka mote na yo na ba demande na bino lelo tozongi encore na muta Koko Kipulu oazomi bongo na ngambu ya Maroc parce que ndeko lobaki tozoze la deuxième partie ya question réponse au tunena ko Kipulu parce que mituna eza bongo ebele makasi avant que tozwa bongo na nzela ya singa pa boyebi ke ko Kipulu na edo tuna bongo na nzela ya singa parce que azomi na ngambu ya Maroc na sengi na bandeko nyonso en tout cas voilà la vidéo vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne.
En tout cas, veuillez vous abonner massivement, partager la vidéo, commentaire, question, liker la vidéo. N'oubliez pas en tout cas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'on aura à poster une vidéo sur la toile. Je suis votre frère Matondo Mutipongi et sans plus tarder, Tozo Bongo Koko Kipulu Nanzela ya Singa, Tozo Nanzela ya Singa, Koko Kipulu Tozo Bongo na Nzela ya Singa. Yenge kieno Koko Kipulu. Yenge pe matondo mingi na bakambi nyonso ya émission na biso sous la lumière pe bandeko nyonso ya mokili mobimba oyo bakozwa libaku ya kolanda biso na nzela ya Singa bwanya na maele oyo utaki likolo nse ekitaki na kombo ya nzambi mpungutule ndamba nzavelela mpona bolamu ya bato banso. Donc topesi mbote na 510 millions de kilomètres carrés nzamba bakoko abatela pe apesa biso bomoi ya ntango molai ndenge lobaki mvulusi kimbango matondo mingi Koko Kipulu. Tozwi osu na nzela ya Singapore bandeko balobi baza na posa o répondre en tout cas ya mituna na bango et puis ebele baya Singa balobi matondo to remarquer que Koko Kipulu aza na savoir makasi. Alors toza na posa a répondre na mituna na biso. Koko Kipulu aza prêt à répondre na ba question nyonso. Matondo mingi tolobaki ke makambo o biso tozoko sala nzamba bakoko apesi biso 444 000 livres 444 départements ya misala maboko pona développement ya mboka Congo, la lutte contre la pauvreté, 444 directions des études pona epesa biso orientation oyo ekotombola bomoi pe komatisa bokasi ya bomoto na biso 15 740 000 mémoires pona sikoto répondre toutes les questions du monde. Donc tozawana pona ko répondre tuna oyo etungisaka loposo na biso loposo moindo pona mutakota na bososoli ya koyeba bolamu nzambe kati na biso butina bomoto na biso face à tous les bien-être oyo nzamba kabelaki biso utaboye na biso likolo nse matondo mingi Koko Kipulu mena Rolanda yo lobi vulusi apesi bino mako apesi bino makoki ya ko faire développer l'Afrique. Koko Kipulu oui mvulu bangutan tokutana na ye apesi biso un cahier de charge oyo ezali na mabombami ya mayele ya kolakisa biso lolenge kani tokoki ko développer Afrique, lolenge kani tokoki ko bimisa bomoi pe bomoto na biso kati na boumbu oyo eumeli pendant 513 ans. Matondo mingi Koko Kipulu na banzi tozongela yo na nzela ya Singa bongo po tosolo en tout cas sur connaissance topé apport au bino boko koki ko apporter pour le développement ya Afrique, développement ya Congo d'une manière scientifique. Matondo mingi boende directement to zokota na mituna na biso motuna ya liboso andeko balobi Koko Kipulu na Rolanda ba exposer na yo lobi Occidentaux to ba ndeko msusu to bengi bapaya bazwaki boyebi na biso ezaki l'Égypte antique. Et bango ba volaki yango par les trichements ya Moïse et ba kiko exploiter yango bandeko ba biboye bon bango ba ibaki connaissance ba kei ba kiko exploiter na bamboka na bango mais toujours remarquer que développement et ça la nation wana ba bibo pourquoi biso o toza ba détenteur ya connaissance yango toza ko se développer te mutune liboso yango na Koko Kipulu matondo mingi soki tolandi na bokebi nyonso tokoloba ete mutu mwindu azoko se développer te parce que abungisa suivi ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na ye pona ko se développer na makambo o batikeli bino il faut bozala lié na otozo benga lokwa lien ya descendance to pe lien ya source na bino kasi to mona ke biso batu mwindu tozali na coupure ya cordon ombilical ya bondeko na biso na bakoko na biso tosala biso ba pratique ya biso batu mwindu te tokominde otozo ko benga lokola commandé par les européennes eloko bake Moïse tanga yibaki ba secret wana nyonso na kati ya Égypte parce que Moïse avandaki na époque ya pharaon o babengi lokwa Ramsès II nde bazala kuna na Moïse na kati ya Égypte to Moïse ayibi ba secret wana akendaki nango ye moko te mais abimaki pe na ba savant noir o musu bazalaki lokola ba métissé bango wana lelo ba fabriquer bango bakebimisa bango na kati ya ba famille juif o lelo
Ozomona, il y a un groupe des Africains où ils ont déclaré que Bangonde Baza va véritable juif, mais ils se retrouvent dans Israël, Ndambu na Bangon Babomba Bangon na kati ya États-Unis d'Amérique, parce que dans ma secret bima qui est Israël, Israël a joué qui a développé ma gambetali judaïsme. Après Amérique a juste quoi ba secret wana nyos tout yango ba kesa ila nango otozo benga ba technologie ya ba haut niveau, donc mutu mwindo siko yo tozo ko évoluer parce que mutu se développer kana otozo benga kwa source ya savoir na ye, mais au moins asko ke mutu mwindo batie na ba enseignement moko o ezo ko dérouter chemin zoka pour développer, créer, inventer, il faut poser en contact nan ya ba esprit génie na bino albiso kuna na Afrique toye ko la ba esprit na biso te tozo ko lande ba Gabriel ba Michael ya ngwana ndeza base ya freinage, parce que bo moto na biso ezali ko tambola na logique fonctionnelle ya réalité nzamba tindela ki yango te kasi koti na bulu yeke échanger ba programme et comme ko yekola makambu ya bato mususu, ça veut dire nous sommes surchargés tozo ko gaspiller l'énergie na biso pour élever le développement na évolution ya Europe nzokande biso mo pe tozali na notre propre mode de vie, donc pour na to se développer faut to boma siko ba programme onyo suba ela kibiso to la kisa siko bato net to kutana mvulus kimbango ala kibiso ke mokiliza na 4 esprits planétaires, les 4 éléments du monde, dans la 4 éléments du monde wana tozana ba espoir mon pépé, il faut to yeba bango parce que so to yebi ba espoir mon pépé et ko permettre biso to yeba fréquence magnétique ya circuit au cuivre atambola kana on a kata mon pépé, parce que cuivre est à 34% mais azali cuivre rouge na cuivre blanche et cuivre rouge na cuivre jaune, mais nous sommes balés à 34%, mais on sala na yango awasa musale belé parce que azuko kota na kata circuit invisibilité azuko benda fréquence na musika, donc il faut to yeba na mon pépé espoir mon pépé na biso batu mwindo, il faut to yeba espoir mai, il faut donner ba esprit à moto, esprit à moto nemba opesa biso ba capacité pour na to sala ba four ya ba haute tension ou ya kozana ba détermination ba degré à moto pour na ko dissoudre ba pierre précise, il faut donner ba auto ba esprit à mabele besprit mabele pour na to yeba ndeni to gérer environnement na biso to ko batela auto zo ko benga lokola ba espace na biso vis-à-vis ya exploitation to pe ba déboisement, parce qu'il y a une différence entre auto zo ko benga lokola mon pépé o zo ko souffler na pays où ezali na banzete belé na ba espace où eza désertique nzo kanza metonga saki banzete monsieur zo ko protéger biso contre mon pépé, so to kengeli déboisement malamu te elingo lobake mon pépé monsieur ko ya e bando ravager biso pe bando créer ba dégâts, voilà moni tozo sa sko beti diwa, donc pour na to créer to inventer il faut to zana na définition il y a mabele na biso to zana définition il y a tout le bien-être o nzamba pesa ki biso, parce que so totali Congo Kinshasa azali lokola centre du monde aza cuvette centrale aza na 17 méridien de Greenwich yem tazo ko propager to tazo ko kabola atmosphère na monde entier, parce que ngomba mangengenge ebimisaka milinga moko na kati ya ba trou de grotte na yango, donc ngoma mangenga za na 444 grottes, mais à partir ya 7e mois jusqu'à 8e mois jusqu'au delà ngoma mangenge abimisaka milinga moko na kati ya grotte wamba benga ba pollution naturelle, et tous ces pollutions et matana likolo kuna eke ko se bloquer na mapata et ko kabwana deux parties moko et ko bota ba multicouleur héroïque ya mapata mususu et ko se dissoudre na otozo benga lokola température à moins 5500 degrés 5000 ampères pour na epesa biso makambo etali mbula, ça veut dire pour na se développer il faut bozala na balosambo oui relier bino na ba monde spirituel na bino, mais biso toza dévier na ba enseignement et ba koti biso surchargement et tozo ko gaspiller énergie na biso pour na kotomba lokumu ya bato mususu yango to yesko ke to longwa na distraction na to zonga na kata mboka to sa siko ba école to yeko sala école o tozo ko benga lokola professionnel, to yeko sala école o tozo ko benga lokola spécial, et to yeko sala école o tozo ko benga lokola école ya ba métier, donc voilà position obiso to na ngo ya ngwana pona obimisa sko développement ya mboka na biso, donc Moïse suka ibaki biloko na biso akendaki na yango bango kuna bake ba se précipiter ba sala lolenga bakoko na biso mais bakokite mais yango ezo ko créer siko ba dégâts, mais biso sko to yeka na maelo wana bakoko bazaka nango ke soki gouvernement tie biso maboko to ko sala siko makambo ebele, parce que na premier siècle première année il y a ère na biso ba bantu otozo benga lokola libanga moko ekutaka na kati ya sanza eyoko kuya likolo ngomba
ngomba mangenge etelema lokola antenne babengi yango grosse pierre hypothétique aimantée eza na champ magnétique ya kokanga ba puissance négative nyonso ba avion elekaka likolo nango te avion nyonso tu na saison wana elekaka musika ya libanga wana siko na kati ya libanga wana toyuta kopesa déjà ba formule tokosala ba antenne arc-en-ciel oyo ekoprotéger atmosphère na biso face ya ba pollution artificielle oyo mondele asali ya ba usine ya ba avion ezokotika ba milinga na likolo ezokodétruire atmosphère to pe ezokobebisa bokasi ya couche ozone il y aura des dégâts à la longue parce que tozokosurveiller espace te totikeli mondele responsabilité nzoka bakoko na biso bayekolaki makambo nyonso nde basekre batikaki yango wana lelo oyo badetourne biso yango bakomi kogere mokili na ndenge ya précipitation nde ezokopesa badega nde biso toyesiko tozongisa mokili na maboko ya nzambe mpe na maboko ya bakoko apetwa matondo mingi ko kipulu mekolanda bino na bokebi nazonga mwa nsima moke. C'est comme si biso na ba occidentaux to pe étranger to utilisaka ba même divinité te et puis tozana ba même monde spiritualité ko kipulu. Matondo mingi tokoloba yango boye ebandeli ya mokili divinité ezalaki ka moko. OK. Ezalaki oyebi to mpe savoir oyo nzambe apesaki bato mpona kozala na bango bato na kati ya mokili parce que na kati ya mokili toyebake toza na trois sortes d'amour mais bolingo ezaka moko bolingo oyo ezokoanglupe babolingo nyonso ezali bolingo ya kozala ya bato na kati ya mokili yango nde babengi bolingo ya nzambe na kati na biso bolingo boyo wana eboti lisusu bolingo ya mwasi na mobali bolingo wana esuka ya kozala ya bato na kati ya mokili eboti lisusu bolingo ya kibondeko ya bafamille wala je boti susu bolingo ya baninga na babolingo ya nyonso eza na kati ya bolingo ya kozala bato na kati ya mokili donc biso na bamindele tolobai déjà ke mundele biso mutu toboti ye kasi biso nzambe mutakelaki biso ntango alobi mutu azalisama na nguya na ye mpe na lolenge oyo alingelaki mutu azalisama mbala moko lokitwa kake betaki na likolo manifestation divine esamaki na laki Tanganyika mpepe tambwisaki makasu na makasa o babengi mungulu to pe tabak o basalela ba cigarette ekendaki kobeta likolo mutumu ya ngando moko na kati ya laki Tanganyika aza na 13 metres abimisa moto na zolo tina munoko ngando nde babengi Tanganyika ndeta makasu na mungulu ekebeta na mutu ngando wana na 12h mokolo ya mercredi mutu mobali akiti après na minuit mwasi akiti donc elingo lobake divinité ya ngwane bandaki na centre du monde elingo bake baminde baza na divinité te mais bazwi patripoté divinité na ngana mpona ba créer siko ba divinité moko o bazoya kobungisela biso nzela donc ko séparer biso na nzambe mais divinité ya nzambe ezalaka moko par rapport ya lolenge o apesaki batna batu façon ya kosola na ye façon ya kosalela makambo na ye yango wana nde tobengi divinité nde tolobaka nzambe aza moko mpona tous les peuples du monde mais chaque peuple aza na façon na ye ya kosambela nzambe boso tolobi ya ba monde spirituel nzambe asala ba monde spirituel mpona bato nyonso baotambola petwa mais bato siko na kati ya mokili oyo baza kotambola en dehors ya baprincipe na bacaractère ya balogique oyo nzambe apeselaki biso mpona to éviter bamakambo mabe oyo ekonuire mokili yango wana ntango baza kokufa moye bazonga lisusu na bamonde spirituel ya nzambe eza te bazokesala basiège moko diabolique par exemple mutu azosalela baloge so akufi aza déjà mutu oyo aza triqué aza so pire te moye azonga lisusu mpa nzambe eza te mpa nzambe mutu azongaka soki otambolaki na conduite moko ya malamu parce que nzambe na kati na biso bato atia appareil moko ezala pembeni ya motema na biso babengi yango appareil plasmétique et appareil plasmétique wana ezali appareil oyo ezokosala lokola koréunir to mpe kosala enregistrement ya mémoire ya parcours ya vie ya mutu ndenge azotambola na vie physique ntango mutu akokufa bakotia appareil wana ekolakisa ye makambo nyonso atambolaki na yango ntango azalaki na kati ya mokili elingi kobake monde spirituel ezaka moko mais eza na bamonde ya bafraude oyo batongi nde tolobi ke bato besprit bato baza maboko ya bato baosala bango misala eza esu bamonde ya nzambe te mutu po azwa mosala akomisi mwana kizengi azwi mémoire mwana wana ase double na kati na ye po azwa promotion ya mosala ceyabede eza contre nzambe elingi kobake nzambe asalaka mabe te mais apesaka mutu bososoli ya mabe na malamu satana oyo bamindele babeti masolo ke azalaki ange ya nzambe babwakaki ye na se eza masonge parce que na Afrique akweyaka te ali toye tosabisa bamindele fo balakisa biso satana ana akweyaki wapi parce que bakoko na biso mpe babengaka satana
mais balobaki na concept te o ba européenne balobaki azaki anja nzambe a se rivalité na nzambe nzoka nzambe azaka na rivalité te. Donc il faut donc revoir mama solo an tout babetaki ya démagogie coloniale yango ezokotia o tozokobenga lokola surcharge na mutu ya mutu mwindo oyo soto longoli masolo ya nyonso tu mutu akozala élevé na propre morale na ye bakoko no batangaki science basalaki chimie na bango batechnique bayo yango toye to expérimenter yango totiela yango bamoyen nde obimisa biso badéveloppement na baévolution ça veut dire mutu nyonso aza capable ya kosala parce que bato mwindu basalaka mais na ba génération oyo tozosala te c'est que quelque part badévier biso vraie lignée na biso yango lelo tozokoperdre équilibre ya mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso donc nde tolobaki bamusulman baza bana nkasi parce que mama aboti bamusulman aza africain no akombo na ye Ketura et mama Ketura na lelo bakomisi agar c'est que toye siko tolakisaka musulman aza na ye race te parce que azali neve na biso donc ndenge mpe baeuropéenne mpe bazali tolobi ke bakoko na biso ebandela mokili donc basalaki 5000 ans après 5000 ans existence na bango na kati ya forêt équatoriale bayaki kobota bana mibale ya mapasa babotaki koko lukalakala mpele na koko Fatuma et babokoli bana wana to bana na bakoli bakomi na 17 ans ya calendrier na biso ba africain eza lokola 34 ans ya calendrier européenne batikeli bana na ndingisa bobalana bobota baposo ya balangi nyonso wana monde entier mutu azate bato azaka na kati ya forêt équatoriale après bana na siko babandi kobota bana na siko babotaki 36 bana baboti 36 bana baboti 36 bana baboti na bamindele baboti bakoko ba européenne na liboso kombo na bango Melek na Sedek bazaki wana forêt équatoriale baboti bakoko ya ba jaune o bakebota ba asiatique ya ba chinois ba japonais yaki lokola koko o tozoko benga lokola koko kau na nani na o tozoko benga lokola ba koko iswara baza bakoko ebele mko tozoko benga histoire bande otanga bakimi biso na forêt équatoriale nde bakesala Israël et kuna nde basali siko ba descendance ya nde bimisi o tozo benga lokola Europe ça veut dire nzambe azali na kati na yo mutu mwindu nde olati ba couleur nyonso ya mokili so longoli poso na yo omona za couleur mususu so longoli couleur wana omona na couleur mususu mais mutu basalaka ye mabele te ezali histoire ya lokuta eza ba concept ya senga nde to version yango mais lokwa tozaki na boumbu bayaki ko imposer biso pona bazipa lumière tozaki nango yango ba payer mboka mobimba babomi ba trace nzoka bakoko na ngana yo nde bazali ba premier sava parce que mayelo batikaki nde yango esenga to tia yango na kati ya bomoi ya na ngana yo face ya ba bien-être ko bapesaki biso nde tokolongwa na boumbu pe to créer to éventer Matondomi ko kipulu mais kolandela bokebi c'est comme si forêt au bande kebele ba bengaka forêt sacrée donc ezala ne forêt équatoriale forêt sacrée ezali équatoriale donc ezali lokola réserve universelle du monde parce que azana ba mabombani ebele bakoko na biso ba bengaki yango zamba ya mambenga mokili bandaki na katikati ya forêt équatoriale kuna na Busira siko Busira wana kuna tuzana mai moko ezana kati ya forêt équatoriale mai ya Busira wana ezali mai oyo ezokopesa énergie électrique donc to pezo kobakisa bokasi na mai ya fleuve Congo donc mai ya fleuve Congo azana 26 grandes rivières navigables oyo bwakaka na kati ya fleuve Congo pona opesa ye ba force hydroélectrique siko photo yekola mboka par rapport il y a déjà beaucoup basala hôpital traditionnel parce que tout le monde peut ça hôpital traditionnel tout le monde mayela mutu mwindo eza na ngoma eza éparpillé eza mal encadré nzoka gouvernement ndenga vandi na ba pouvoir wana musalo basengeli basala il faut bazwa nde mbongo bazoko exploiter les minéraux va faire fonctionner tous les domaines. Parce que Mundele Tanwayaki, Léopold II a travaillé à bloquer Congo, topé, à coloniser Congo avec 5 membres et un comité directeur. C'est que la Belgique a travaillé dans un décret loi. Décret loi de la souveraineté royale. Mais parce que doté la politique d'Afrique, la politique indigène, parce que doté la ordonnance loi. Donc ordonnance loi, c'est le là, les Européens, le président de Congo, le bélo, monté, parce que on aime service. Même l'armée n'a plus de et ça la en 1888, on Belge. Le gouvernement à partir de 59-60 pour réclamer indépendance, mais cette indépendance n'avait pas eu lieu, c'était tripoté par les colons. Il y a un
indépendance spirituelle totale ya ekomokisana baproblème politico parce que bapoliticien lelo bazokobunda biso totali makambo oyo eza na kati kuna baccord oyo balinde deja basinyaka batia mpasi na biso na mikanda mpona kotraite yango ndenge ezokochange baforme elingo bake nyonso gouvernement kosala akoza toujours na baséchargement koréalize baprojet na ye te yango moni ntango président alobaki oyo tozobenga lokola gratuité d'enseignement biso olobaki yango ke président gratuité d'enseignement ebe simba il faut tozala na écriture na biso moko écriture wana boosala payenne elingo président topesi projet wana ekosimba te nde omoni batango batelemelaki ye yango tena moluki manga pesi biso alphabet congolais purement africaine eza na 23 lettres alphabétiques 18 consonnes 5 voyelles eza na basignes arithmétique complet ezali na addition multiplication soustraction division il faut tolongola addition ya plus oyo bato bakataka na baekole parce que plus wana ezali croix ezokomultiplier liwa ça veut dire na Congo mobimba toza na bacroix lokwa croix oyo ezalaka na église babengi en croix latine ezali antenne magique ya tous les sorciers toza na croix oyo ezalaka na cimetière babengi yango croix trèflée yango moto ezokotia contact ya milimo mabe oyo ezoya kodevie baesprit ya bato nyonso bazokokufa toza na croix oyo ezalaka na pharmacie babengi yango croix grecque croix ya convention grecque elingo bake croix wana nde moto ekaki biso misu mwaye totransforme banzete na biso eza te parce que bamindele babimisaki bapremier docteur na Europe mobimba na 1624 jusqu'à 1644 ale bayo kotinda biso ba première croix rouge na 1884 à 1888 bayaki koyiba banzete lokola bamvala ba oto benga lokola banzete lokola ba mbunzi bazwaki banzete lokola ba Congo kolo bakesa bakini ba pharmacie yango bazoko exploiter biso seke pharmacie oyo basali na Europe bazosa bakisi ya kozwa transformateur banzete na biso e bando bix na biso te mais bando pesa biso ba calmant parce que ezoko sama na climat tempéré nzoka biso zali climat tropical donc yango moni tous les pharmacies na Kinshasa to pe na Congo il faut ezana ba ventilateur parce que ezosala mana aspect moité ezoko utane na aspect ya malili nzoka ngana osiko ko vivre longtemps soki to sai ko hôpital na biso moko parce que lolenge ya ko protéger nzoto na biso lolenga ko traiter ngo na ba nature to pesa ngo eza différent na ba nature o mundela zo ko pesa biso lelo na système ya Union européenne ba nature wana ezali prohibé et komela te eza na ba détermination ba périodité ça veut dire bato ba blessa bato biloko e komela te bazali ba satana bazali contre nzambe yango nzamba tindi biso to sala bitumba pona kolongola maele nyonso ya mabe o ezoko zipa bola mwa bato banso pona mutu na mutu a démontrer bokasi na nzambe bombami na kati na ye to sa misala ya kobongisa mokili pona bola mwa bato nyonso tu emona na peto lengela boye bola mwa ba génération ebele matondo mingi ko kipulu tozo kapenza bwanya na mayele likolo ya mesa boye na kolanda bino na bokebi toki nyonso lobi mendeko moko tuni motuna lobi koko kipulu tomoni ete ozali na bwanya makasi motuna na eza boya lobi pona nini na histoire babetela biso histoire ya ba savant noir te ba médecin noir alobi donc des grandes personnalités au ba impacta mais qui avait la peau noire abi pona nini na histoire balobela bato wana te matondo mingi bakolobela bango te parce que colonisation esclavagiste ezali système o bayaki ko imposer bino pe ko boma ba système nyonso ko bino bozaki na yango yango na bakoko to pe nguluski mbango atikaki bilaka siko ke biso bana ba esclave to koya ko kata siko cordon ombilical wana ya colonisation parce que soki totali malamu tokoloba basi oyo biso baafricain tozokomona avant na répondre question moninga tokomona ke ezali déjà batia yango na bamikanda e balandelaka yango parce que Congo mobimba ndenge aza wana toza na 2432 association oyo esanganaka na Italie kuna na 5000 ans et vandela mboka na biso bambongo bozoyoka bazokofuta na Europe basyndic basocial eza mbongo oyo bazokoexploite na mutu na nga na yo exploitation bamboka na biso yango wana nde bazokoorganize bavi na bango kuna so tokangi bamadusu wana omonake babando oyo afukamela biso yango kimbango abike Kongo aza capable ya kolesa Europe
na États-Unis Congo ko defaka mbongo na Europe te so tozo ko defa ezali programme de tournée ya colonisation donc toza na ba petit esclave parce que so totali par exemple mikanda ya konyokola loposo moindo echamaki na roi Léopold II ya mokili ya Belgique ete Congo katikati ya mokili ya biso loposo moindo ete bwanya pe maele na biso ebeba likambo ya ba église to mangomba ya bapaya ezala liboso na biso loposo moindo ya Congo katikati ya etando ya mabele ya baindo nyonso. Monsieur Van Wisman 1885 pe Monsieur Alexandre Delcomin 1888 pe Monsieur Van der Velde 1890 bayekolaki bwanya pe maele ya nzambe ya bakoko na biso loposo moindo pe batambolaki bipai na bipai mpona kobebisa bwanya pe maele ya bakoko na biso loposo moindo. Maele mabeba yaki na yango ya koyekula bwanya pe maele ya bakoko na biso ya Kasai, Lukeni, Sankuru, Lubefu, Kwangu, Kwilu pe koko makino na nord. Monsieur Grenfell na 1885 na Monsieur Alexandre Delcomin 1888 balakisaki polele ete bazali ba miyibi ya bilembo ya bakoko na biso. Likambo ya 1890 siko na kolanda mai monene ya kota to pe laki Tumba. Vale ya wiki pe bonzenga na yango kino lulonga ezalaki na ba missionnaire ndenge na ndenge o bayekolaki bwanya pe maele ya bakoko na biso kino kosukisa na 1915. Monsieur Le Marinel, un commandant militaire, a école mabele ya Boma. Monsieur Modister, a école mabele ya Mungala. Pe Monsieur Vangel Veld, ayaki kosukisa koyekola mabele ya bakoko na biso kuna na zongo na mai ya Ubangi. En 1887, Monsieur Emin Pacha ayaki liboso ya Monsieur Stalin pe ayekolaki mabele ya ngambo ya Arwimi pe kino kota to pe laki Kivu pe Morinzori kino kokoma na Semiliki pe kolanda kota to laki Upemba na 1885 sima mbula misatu 1885 Monsieur Grenfell ayekoyeba ete Alexandre Delcomin azali ongambo ya mabele ya bakoko na biso ya mai ya Lomami. Donc iliko bake mundele asio naki mboka mobimba apiyaki makambo wana se gouvernement na traité yango te gouvernement batie bango nde na déviation coloniale parce que ndenge toza wana mpona tobonga bolamu nyonso tozoluka il faut tozala nanu na historique ya pensée na biso bon sikoyo ozomonaka bamindele bazokoempêche ba gouvernement africain na baklasse moyen toyekola passé na biso eza te. Par exemple, le premier savant noir du monde ko asalaka mutuka na 1700 aza muyaka kombo na ekoko Atiki. Donc yene mutu aliboso asala mutuka na ekoko Atiki asalaki mutuka liboso na 1700 yoka liboso asala ba mutuka bamindele bayeko zwa siko makambo wana na sima colonisation na esclavagisme bayo bimisa voiture na 1900 donc dans l'écart il y a 200 ans donc technologie bali pa mutu mwindo 1700 mais biso la génération liée ba mutu mwindo to yeko kuta lié ya continuité na biso te ça veut dire ba 4 liens ya place bakoko na biso ba succès la ki ba ba jouer yango ba vandela yango bazoko développer o tozoko benga lokola ba makambo wana nyonso ale ba zipi siko bo moto na ngana yo asoko na to bima na boumbu ko nyonso il faut siko to lukato yeba ndenge nini to kobikisa mboka parce que so totali par exemple ba français bazalaki na maele mabe koleka bakaboli mokili ya Congo Kinshasa na biteni mibale pe kokabola poso moindo na ndenge na bango ba français bayokanaki na bandeko na bango ba belge pona mokili na biso Congo ekoma mibale na lokumu na bango Congo belge pe Congo français etiamaki na mikanda na bango ba européenne na le 5 février 1885 likambo ya ba frontière to pendelo ya ba mindele ba mboka na biso loposo moindo elakisamaki na 17e méridien de Greenwich. Mobulu makasi ezali na kati na biso loposo moindo pe pona likambo ya ndelo ya mokili na biso pe ya bakoko na biso babengi géographie. France atiaki bilembo ebele na mabele ya mokili ya bakoko na biso pe akamataki mokili na biso pona kokamata mabele ya Ubangi banda na mono ekoma Congo français pe ezala na lokumu na bango ba français kasi Belgique ayokanaki na bandeko na bango ba français ayokanaki na bandeko na bango ba français pona mabele ya koko banda mono Ubangi ndelo ezali na katikati ya ebale ya Ubangi.
Uta le 29 avril 1887 ebale ekabwanaki na kombo ya koko ubangi banda mono wa Léopold ya Belgique pe France bakomi kuwelela koyiba babilembo ya bakoko na biso na politique ya ba église coloniale. Mokili ya Portugal ezalaki kokanga biloko nyonso ezalaki kouta na Congo soki eleki na Océan Indien. Kasi monsieur otozo kobenga lokwa conseiller directeur ya kwa Léopold de Kombo na monsieur Bernard. Le 27 avril 1894 alakisaki mukanda ya ndelo ya mabele ya Bar El Ghazal pe roi Léopold atindaki ba soldat na char ya capitaine Van Kerkhoven akende na nord-est obunda na ba madiste o bazwamaki kuna na poto ya fleuve Nil. Pe akutanaki na kobenga lokola lieutenant Émile Franck, un français. Bitumba makasi loposo moindo akufi mingi babila makambo na tosali yango te. Roi Léopold ya Belgique a signé le jour mikanda il y a le 24 mois 1894 na mokili ya Angleterre ete basengeli koyoka na pona mabele ya mokili ya loposo moindo pe histoire ya Lion d'Afrique ya mboka Tumbuktu babengi géographie arabe en grenade ça mène en 1484 jusqu'à 1520 ba européenne ba bandi koyoka na ete esengeli koyoka na biso batu ya Europe pe totala malamu likambo ya ba arabe musulman o bauti na Turquie basili kokamata Egypte pe nord ya mabele ya loposo moindo biso na Europe tozali kolala pongi esengeli kobotola mabele nyonso nde mokili ya Europe abotoli nya pe maele ya bakoko na biso pe advi vaste territoire to pe mabele ya ouest ya fleuve Nil entre 10e parallèle na nord akati 25% ya longitude na sud kino na est kino na sud. Dans ilingo lobake makambu o tozo lobake ti ba politicien bazo bunda kuna ezaka basimisi ba mekumba. Ba ozo ba ba solution te parce que yo avo bongisa makambu bandelo wana o bazo ko bunda ba guerre kuno zoka ba minembwe ba nini tu wana makambu utinde awa kadacho nga nazotanga. Aso poto zo ba solution poto zonga awa mais o ba osala wana za précipitation coloniale bazo ko china bango mbongo ba ko charger bango ti au moins na mandat président l'équipe ba tie mususu. Donc vous avez la terre pour contrôler parce que ça doit être dans ma solo les locs papa Mobutu akendaki na Inde na papa Luambo bakezwa kombo ya dede momoko na Inde baye ko baptiser ngo capitale Kinshasa. Donc Kinshasa ezali kombo ya dede démon ba démon na balinga ko vanda na poubelle yango zo mona Kinshasa za poubelle to elobaka na époque ya Ndenge Kimbuta ke bapesa biso to telemela makambo wana to la tsama ba secret pour la poubelle si là ba tie biso tembe ba mesurer makambo wana mbongo na bango ezoliaka ba mbongo bazo bakini bopeto mais poubelle ezosi la te parce que Kinshasa ezali kombo ya des démons indiens kombo na bango ezali Kinaras na Ratchasa bazwi sikoyo na Kinaras babomi ras batiki kin na Ratchasa balongoli chasa balongoli rat batiki chasa yango ba composer de kombo wana babimisi Kinshasa. Donc kombo ya Kinshasa ezala kombo na biso ba africain te ezali kombo ya ba otozo kobenga euti na Inde. So to bomi kombo ya capitale Kinshasa te toza toujours accumuler na kata poubelle. So to longoli kombo wana tozongisi kombo na biso ya Mbanza Kongo election lokola mboka Nzambe mboka ya bisengo. Donc faut to boma kombo ya capitale wana kombo ya Kinshasa ezapebe ligne de délivrance parce que ba makambu ezebele oyo to sengeli to sala. Donc omoni que pourquoi titre na mutu mwinde kobimate parce que bango bazalaki déjà na jalousie ya bakoko na biso baye babomi makambu nyonso o bakutaki bazwango batiango siko na ba favori na bango lelo ozomona les bananes de Saint-Jean mais balingi te tolo babitabe ya koko kabongo na ba classe ya Ilunge mona na kate classe ya Kabongo mona na kate classe ya ko Katange mona na kate classe ya do ba koko ba savant noir bazali mais mundela zipa bango siko biso génération po na to bika to longo na ba mikakata no nyonso faut to élever siko batu na biso ya kala o ba lukaka bolamu mpona bomoto na nga na yo bangwande siko esprit na bangwana ekoya ko renforcer biso yo bimisa biso na bomumbu yo ko fungola biso ba vice parce que classe to tanga ya mundele acha ba vice azo bungi onzela soko tani soko classe na programme bakoko na onde kozala savant omoni chinois lelo osala mutuka aosenga européenne
technologie mais surtout le gouvernement 60 ans indépendance tripoté on a que ba gaspiller ba mbongo bazoluka ba machine ya transformation ekoyate Laurent Gbagbo mekaki koloba ke ba ya na machine ya transformation pona to transformer ba cacao au moins que ba longole ba mona parce que balingi de bo toucher ba point oyo ko pesa bino lumière Mose Kabila ye asali service national qui est surtout toloni to bokoli to sa ba bicherie to bimisa ba domaine ndenge na parce que na kata bilanga to bimisa ba grenier africain to bimisa ba oto benga agronome africain mais so mo isko ba domaine wanyo soeza les ba titre académique bazo ko ba travailler pour le développement Europe na to moni ba agronome africain parce que na to sali ba produit te oto tie ba caché na biso ya biso sko to ko sa siko ba farine ça siko ba vitre parce que tout le monde qui pour tout ça vitre ce gouvernement tient biso maboko to ko créer usine ya vitre na kata Congo Kinshasa to na Afrique mobimba pour to ça les études tout le monde qui vitre nyonso ba to mela ba verre ba mela na kata ba bar ba verre to mela na banda kuna ba parapluie za mituka ezo ko uta wapi bazo kwa makambo etali sable blanche. Sable blanche wana mona keza ko ba dara kuna ko to aéroport ya Njili ils allaient produit parce que les bajongo ba brailler yango et comme poussière et poussière wana siko pona to lamba yango na composition chimique to kozwa coco toza deux sortes ya kana sucre coco mususu basala masanga lungwila esaka 6 mois toza na coco mususu ko ebimisaka sucre makasho baolo na bakulungu ngokuna yango wana nde esaka 18 mois so tozi composition ya coco wana esaka 18 mois na sable blanche wana ba moko esala biso ba milangi esala biso ba verre esala biso ba vitre mais il faut te basiko ba étude approfondie ba levure d'agrandissement les virus ça se volume des affaires et épaisseur à vitre parce que to joango net na banzete le ko ba nzeta mbila ba palme ozoma ke to zata na ba nature ba bungi so définition biloko nzoka ba koko déjà ba salaki ba élaboration ba tika ba définition na so classico véritable les africains nyosto to kabola to kabwana na bondeko wana ya bato bakata ba bona biso maboko bangwanga bazokanga mabiso pona ko dévier ka biso bolamu na biso mona na kate ba tester na biso lelo ezali dévier parce que muto bakangaki esclave na Congo to na Afrique ba meme na États-Unis ça veut dire bato wana basali déjà otobenga baza contre nzambe parce que mutu wana destiné na ezalaki aslakisa makambo ebombami na kati na ye na territoire azalaki mais to milongo dévier bomemi ekuna kasi makambo alingo alakisa na territoire wana yango akelakisa kuna mais kuna sikoyo loko aza esclave okoya koyokana te bakozipa yango batia yango le mosusu na nkombo ya bakoko na bango tala ntina oyo bomoto ya mutu mwindu eza ya kozipama babimisi basin nyonso tu mindele baange mindele ange ya mutu mwindu amonana te kasi makambo yango tozodeklare ke ekobanda nde na bonzambe parce que na kati ya bonzambe bazali accompagner to pe baza na contact permanent na milimo ya bakoko na bango ne bakoza siko na ba révélation ya solo au moins ba révélation ba pasteur ba opesa ya précipitation ya lokuta bakuta bango na ba Gabriel te mais lokwa ba epi ke peuple azali perdu na kati ya Bible oyo utaki Europe ya ngomba mpe bazoko accéder toujours na démagogie wana pona ko exploiter peuple o tozo benga lokwa mbongo ale ba révélation na ba suki kala opesa ga mabala mais baninga kuna bazoko développer bazoko eleti na kata sanza okay ba sono nyonso eza bafise bato to bazoko utiliser makambo etali étude spatiale ya mokili mobimba mpona bamata na kati ya sanza bayaka na référence ya base ya kamina na biso ça veut dire kamina na biso ya Kinshasa azali lokwa base ya lancement ya tous les astronautes du monde pe azali base d'atterrissage ya tous les astronautes parce que na monde entier ndelo ya pembeni ya distance ya sanza na mabele ezalaka na kamina. Ils ont la distance, il y a 384 000 km. Ok. Si vous êtes aux États-Unis, donc il y a un centre sur mon espace États-Unis au Limo. Donc il y a un espace na bango. Le roi biso zaki di bato meli makila yezo to langue to contrôler ce espace na bisote. Ba roya ba temi na 4x4 ba jui otobenga accès nde ba mati donc ba tout ba astronaute nyonso na risque. Bakolongwa kuna bayaka te malakami na wana bino bomona ba ote bino mosaina ba pareil te on tolo ba kesko ke to zela maila mundele te pour 60 ans indépendance to yekola talibanga te mwana Kongo aza na école ezotangisa ba minéré te nyonso bazo imposer na ba continent to to bikisa bango yango to na ba losambo nguya on vuluski manga pesi pona so ba continent yo kelibiso to lobike to yeto sala ba usine ba vitre to yeto sala hôpital traditionnel to longola makambo wana po nzoto na mutu mwindo zoke kotika ngo pa mundele apa sola yango abikisaka yo nzoka zo tiao makambo mabe bazoko yiba na ba organe
na kati ya nzoto donc mutu na mutu fois azala savant ya nzoto na ye mpona mokili ezala na équilibre normal mutu na mutu fois azala mpe na savoir to mpe définition ya banature na ye mpo ayeba modèle nini oyo akoexploite donc baexploitation baeuropéenne bazwa nango ya précipitation coloniale kimbango azotya mondelo akosala transformation politique mpona kopekisa bamakambo wana nyonso mutu mwindu akose retrouve sikoyo na bénéfice ya revenu ya komengo na ye tala makambo oyo ezokoya tobengi kongo ya sika matondo mingi koko kipulu koyoka bino tomona ete bwani eza makasi vraiment et puis connaissance ezebele pe boye napesi matondo mingi na bandeko nyonso balandaka biso en tout cas nazo insister veuillez vérifier si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des propositions. Et vous avez une très bonne chose. Vous allez trouver ça nulle part ailleurs, seulement sur votre chaîne Haut-Parleur Télévision. En tout cas, makambo lobi wana yangomba wana ko kipulu tope espace wana olinga to beta vraiment masolo wana mikolo mususu. Boyende tozo continuer na mituni ya bandeko po soete ba osilikelanga tozu motuna oyelandi ndeko lobi la clé de la délivrance de l'Afrique tout entière se retrouve à Kamba d'après les kimbangistes. Êtes-vous du même avis? Ndeko tout na lobi ayi ba kimbangiste ba lobi bango nde baza na clé ya délivrance ya Afrique dans son entièreté. Alors ndeko za posa yeba soki yo pozo approuver makambo to pété. Matondo mingi na landi bino na bokebi nyonso tokoloba yango polele ete soki clé ya délivrance ya Afrique ezali et pas église kimbangiste fallait ba approuver yango parce que pas bandika la pas banda depuis époque papa Diangenda. OK. Et là on monani là veut dire tout le monde que clé ya souffrance ya ba africain nyonso evandi na maboko église kimbangiste parce que yé azalo kwa instrument colonial moko obachaki pona azipaka valeur kimbango alipona époque abiso ba malédiction. Donc lobiko ya Congo to pe Afrique eza na église kimbangiste te wana eza ndenge ba mikosaka parce que l'église kimbangiste ezali moral moko colonial donc ezali détournement de l'histoire yango moni ba kimbangiste baloba ke ba moni baza clé mais makambo bazo loba kuna na kati ba loba makambo bapaya ça veut dire bazongi suki ba kuna boumbu donc lobiko eza kuna te kuna eza nde malédiction parce que lié saint batu mwindu ndenge nini bozote ya mukanda ya batu soto ke na mec kuna bate ya na Coran jamais ba olinga mukanda un congolais qui était ya kuna so ke na Rome okuta bible ndenge mtenza kuna so ke na Israël okuta judaïsme Torah mutazali ozomona batamule ezali ba ifriki ezali parce que ba musulmans va ba na Coran premier livre ba musulmans ba benga ngo ifrikia eza makambo moko so batute kolo ekoyaki na sete nzamba sala papier te ndamba sala banzete apesi batunde connaissance ba décortiquer nzete pona babimisa ba papier donc neto lobike premier livre wa musulman ba bengi yango ifrikia donc ndeko na réponse to kopesa ye ke lobiko ya loposo moindo nyonso ezali soki to bomi ba système nyonso ko eyaki to remplacer notre propre mode de vie yango wana nde clé ya délivrance ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso parce que na kata mode de vie to mona culture ezali na ensemble ya makambo culture fois na science nango culture fois na musique na ye culture fois na modèle rokundi ya bibembe na emelelo oyo bozo kuna bibembe na banzembo ba chrétien nzoka na kala bakoko o bazaka na bako ngwa fa balela bibembe bazaki na banzembo na bango bazaki koyemba pona ko honorer bibembe wana po bibembe na pe bakende na ba destination ba monde spirituel askoto bokati lien ya culture wana bokoti si fraude ya colonisation église kimbangiste azana alobakelo komote mais azolobelaka makambo ke yo kimbangu akomi parti moko tribal ya bakongo nzoka kimbangu azali mokili mobimba aza na kati ya tous les tribus parce que na 1934 bamindele bakangaki 37 000 familles comme barelégué bazwaki bato ya bakongo bato ya bandundu bato ya katanga bamema bango na prison ya lowa
kuna na Kisangani ba papa Mikala ba mama Mikala Mandope bazaki na kati ba papa Emile Zola ba papa Mayangi ba otozo benga ba papa Dragon ba papa Mfwama donc bazaki ba papa belé ba te belé o bakangaka bango et papa Mpadi azaki lieutenant ya armée du Sali na cette époque là en 1934 quand ba mindele armée du Sali bazotinda ake visiter ba prisonnier ne ake ko visiter ba prisonnier na prison alowa ake kutana Kimbangu en même temps na prison wana ne Kimbangu apesa ki papa Mpadi ba message papa Mpadi a vu ba message a telemeli makambo ba mindele ne ba mindele bakange sur place na kata prison wana babwaki na prison donc babwaki na prison tant Kimbangu olinga ba bimisa na prison alowa po ba matsa na likolo na ba prison mususu ne Kimbangu avant ça bango nyonso alobi ke bakotika bino meto bozo wa Kinshasa bosangana bosala Kintu adi ya peva Kongo ba wato sala Kintu adi ya peva to sala peva longo te donc papa ba sali peva longo ba na déviation ya makambo ngana oloba ke baloba ite to sala Kintu adi ya peva Kongo papa pa di tango na Kinshasa abandi makambo na na 1939 ayo sala église de Noir en Afrique Yemo Kazalaki autobenga fondateur na yango a posséder na makambo wana église de Noir en Afrique pour oluka toujours ndeni ba ko réunir réunion wana pour passer à Kintu adi ba yo ça la première réunion na Yolo Ezo na 1966 pour na papa de Kintu adi wana papa onda azalaki ovanda na limité wana wana ake détourner makambo Kimbangu taki sala église de ya Saint-Esprit azalaki wana réunion onga na obeta 1966 papa onda bachaki lokola banomaki lokola encadreur ya la jeunesse parce que voix na ezaki clair ba jeune ba onda comprendre makambo mingi mais tant ba basanga na Yolo Ezo wana papa diangenda akekotela bango fiti pa Mobutu koyebisa Mobutu kete bato wana bazosala politique pona babeta coup d'état na pouvoir yango moni bayeki oboma bato na Pongabi papa Bamba papa Kimba papa Anani papa Mpadi Kimi na Brazzaville tata onda Kimi na ba Kongo wana ke changer idéologie à côté église de Saint-Esprit pona ko bomba toujours parce que babanda ko bomba bato o ba ko traba ba ko lobela Kimbangu na vérité yango bato ebele papa tana ba changer ki ba makambo perdition yango etikali na continuité ba génération na biso donc pour le monde se développer a évoluer faut azala attaché na lien ya source na ye so asali continuité ndako évoluer ko kwasala ki kwanga lelo oyo muto asali livre ya kolandela principe na caractère mibeko abatela kwanga azate biloko na bino nyonso botiki yango chinois uti chine kuna ye atali bino bokipe biloko na bino te boza dévier na Mésopotamie azui kwanga atiango na chasse abimisa emballage siko nana linga osala emballage ya kwanga yo mto osala emballage ya kwanga meloko ozosa suivi te ozo contrôler biloko na yo te pona yesa chinois ke te savant noir o asala ki to pe chimiste noir o asala ki kwanga lobaki so tiango na chasse et aussi la goût au BBC donc ils appellent ma principe na ma caractère nango donc tout ba voaki yango na biso lokoti na perdement wana tozolanda siko makambo oyo ya biso bayiba ki bakena yango par exemple la classe bazotang so 1 2 3 bon bako onobe balobaki moko mibale misatu siko yo ozani po otanga moko mibale misatu kaso tangi moko mibale misatu ndebo moto no etu makasi mais so otanga 1 2 3 wana ozobungisa langage na yo ozokusela baninga mususu service donc ezali colonisation matondo mingi Matondo mingi koko kipulu toyebike ya kolobeze belé mais boyebike TV zangonga na walinga to sukisa bongo na motuna ya ndeko oyo bandeko nyonso en tout cas oyo bayoki mituna na bango te, ne vous inquiétez pas. Troisième partie na biso ya question réponse ekoya bongo koko kipula ko répondre bino ndeko alobi boye koko kipula alobi est-ce que koko kipula boye ko prouver biso ke Kimbangu aza nzambe? matondo mingi biso tokoloba yango boye biso toye kosala propagande ya Kimbangu etant que mvuluzi donc mvuluzi elingo lakisa mobikisi sauveur de l'humanité tout entière o baloba net que Jésus ndaza sauveur biso tobite Jésus n'a jamais existé mais c'est Kimbangu qui est le meilleur sauveur de l'humanité tout entière mais soki tolobi siko ndenge to bato bazoloba ke Kimbangu aza nzambe effectivement pe tokoloba ke aza nzambe na sens ke molimo ya nzambe bakoko na biso elataki poso ya mutu mwindu ona kolakisa siko grandeur divine na kati ya la personne wana mais lokoto mutu mwindu esprit wana ezalaki na kati na yende ezalaki esprit ya nzambe pour mutu lendo ya nzambe elela ndenge mpe tolobi ke Kimbangu azali incarnation ya koko ebandela mokili parce que ne bandeli mutu azalaka te ntango nzambe alobi ke mutu azalisama mutu awuti na kati ya moyo ya kiti
na mabele tant mutu azokuta na kati ya moya kita mabele basalaki ete na mabele ndenge baminde bazokokosa parce que tozokoya na démonstration tokoki kodéterre babibembe mutu akufa pola déjà todéterre totie wana pour faire comparaison ya kolakisa bato ke mutu soki akufi apoli poussière wana eza mabele te eza différent na mabele parce que poussière wana baobenga yango matière première dominante nganga kozala azwi yango asaleli yango magie féticheur akozwa asaleli yango magie donc mutu soki akufi azongana ne mabele te bamindele basali betidi mbango ya kokuta mutu mwindo me bayeba ete ke basavant bakoya kocontrôle makambo wana nyonso donc mutu soki akufi azongana mabele te poussière wana ezalaka matière première dominante et biso tolobi ke mutu autaka na moi akiti na katikati ya forêt équatoriale ntango mutu akufaka akendaka na monde spirituel ya bakoko kuna aza na misala ebele ya kokoma lokola serviteur naturel mpona kokomplete question ya ebandeli ya mokili jour wana oyo torepondaki tosisaka te ekataki par rapport ya manifestation divine ndenge bandeko balobaki ke koma sanza azali planète morte biso bi te wana ezali betide ya likolo bakanisaka ke mutu mwindu mpe akoyekola te nzoka bakoko na biso bayekola deja sanza nalokola bako bayekola sanza na concept bakoko balobaka te ke sanza aza planète morte parce que bango mo baosala bapareil baastronaute baokende kokota ntina kati ya sanza lokola basoviétique bakendaka na sanza basalaki 212 jours na kati ya sanza bazwaki bamabele ya poussière bamabele oyo ezalaka na kati ya sanza africain ayebi yango te mais bamindele bazwa mabele ezalaka na kati ya sanza eza na bapeti mabanga mike bakiti na 8% ya mabele wana oyo euti na kati ya sanza yango lelo baosala yango babombe nucléaire sikoyo yo mutu mwindo ozokoreve kaka kote oyo ozozela o te fin du monde akomona teke mayele nao babloke yango moye oyo se développe eza te nzoka mutu akose développe soki azoyekola biloko bapesaki ya yo tiki bakoma oyo otangisa yo epai baeuropéen donc sanza azali planète morte te parce que sanza mutu azokosala fécondation donc pour la mwasi abota sanza mutu akopompe lumière na ye yango moni zemi na kati ya nzoto ya mwasi ekotaka après 12 heures du temps ya rapport sexuel après 10 semaines et après 4 semaines ekosala oyo tobenga makila wana ekosala molai ya 1 cm tige almètre après 6 semaines ekopanza na nzoto mati mosu ekiti après 4 semaines ebandi kozonga na chaque partie du corps na lisu na litoi yango bakoko batiaka discipline ke zemi mwasi so aza na zemi na 4 mois moyakendaka bawenze eza te bamatanga eza te place bamakelele parce que mwana déjà na zemi ya 4 mois na kati ya libuma mama azoyoka makelelo eza libanda yango sikolo africain basé sur la discipline et to pe principe na caractère obatela ba makambo na bango te ndezo mwana lelo mwana 8 ans comme ya na matanga eza ba laisser aller eza kindokite eza kidemote ozangi principe na caractère ya kobatela ba logique to pe ba élaboration ya ba travail o bakoko na mino basalaki ndenge na uto yebi soki to tie mayele to sala izina kwanga eza na caché ya bana Congo gouvernement bimisi mbongo to rassembler ba mama nyonso batutu basala bakwanga bakomozwa salaire oyo ezokouta sikoyo na soutien ya gouvernement po bango bakotia sikoyo mayele na bango to industrialiser kwanga totie sikoyo made in Congo tozoteka yango partout tosali basardine sardine omundele asali eza bambisi ekomela te batutu baolia yango ezokoelembisa bango baorganisme na kati ya nzoto tosala sikoyo basardine lokola ya bamonganza ya banzombo parce que ba exécuter le roi ya bampakasa parce que exécuter ko ba osela ba poso banzete balambi yango pati batie kuna ba koso to ngombe omoni ba politique ne bazo kosa bato bati ba poso nzeta baoba ba composer yango batie kuna alba kosa bato ke ngombe alba to ta bazo lia yango na forme ba basale libo yebite makamnini ko ezo ko porter bato mona ka africain exécuter ko kingwa kitokwa mais ozo luko ye batel ndenge ni bako no batikaki ba mayele batikaki mbisa okauka yango ne boti code fini na évolution mundele fumé ezoko bebisa nzoto parce que eza propriété na logique ya nzambe mais mbisa okauka azoko batela mikuwa ya bato siko tukoloba na mundele na koko na zaiki mayele ozomona koko abengi bitabe makemba akaboli yango bien makembe eza makemba bitabe eza bitabe na concept ya bakoko bitabe na makembe eza deux choses différentes mais siko mundele lokola na poto makembe ezaka te bitabe ezaka te aye koto makembe abengi yango planté bitabe abengi yango banane makembe abengi yango banane planté tobi te il faut kabola yango bien. Donc vrai savant eza muto akaboli ke makemba eza na rôle nango bitabe pe eza na rôle nango pe kati ya makemba na bitabe toza na ba serve naturel auto ko sa ba formule pona ko ngome ba bibembe donc kama ile pele nde to lobi
dit que 16 740 000 technologies so ba conduire ba tchebiso maboko to kocha makambo liko na mesa to transformer Congo iko masika mais to boma ba moral colonial nyonso ko ebandeli mboka yango zo retarder to pezo kozongisa bongo ya peuple sima donc sanza azali planète morte te kasi azali planète azo kopesa vie parce que na kati na ende basi nyonso ba uta kuna na kati soki sanza azate mwasi akoyoka posa rapport sexuel te donc sanza azali attaché na matrice ya mwasi azoko pomper quantité ya chaleur ya ba rayon linéaire to bengi yango 8 poids de lumière pour na opesa conservation ya makambo etalize mi pe sanza abimaka du premier jour na ye ba bengi yango nouvelle ligne évolution na kati ya premier jour ti abanda kovimba bazobenga ngo otobenga lokola croissance soka komi pleine ligne akoma mobimba na 14e jour wana pesi biso sikoyo otobenga lokola fécondation ya bana mapasa donc bana mapasa bautaka na sanza oyo ezobima mobimba mais sanza oyo ebandi na ebandeli ya ndambu ti azokokola wana ebotaka ba fécondation ya bana mibali sanza oyo bandiko comme mobimba bandiko sila na 7 jours ya décalage ba bengi mouvement quartier wana ezoko pesa biso naissance ya bana basi ça veut dire sanza zali du 1er jusqu'au 14 a pesa biso ovule mal et du 14 ya opesa biso du 14 au 15 opesa biso bana mapasa ba ozala moko ya mwasi moko ya mobali parce que sanza za mobimba et du 15 jusqu'au 21 opesa biso mouvement quartier wana fécondation ya ba ovule femelle du 21 jusqu'au 27 il est interdit dans makambo ba rapport sexuel parce que ovule wana 7 jours ezali ovule raté ou ezala ka nettoyage ya ko rassembler salité ya parcours au moins ça salelaki pona etika nzoto na epolele a recevoir makambo asika yango zomona tozo batba obota bakizengi eza na volonté nzambe te nzambe jamais tala kizengi mutunde abungisi betidi o bapesaki pona akuta na bakokoso te kasi ata mwana nzambe elongo matondo mingi ko kipulu matondo mingi na bandeko nyonso balandi biso de par le monde tokomi déjà na suka bongo ya émission na bino sous la lumière mais tout n'est tellement ebele likola mesa mais tokozonga bongo po totuna mituna nyonso pa ko kipulu e tobandi ete ko kipulu a kozanga te koyanola biso boye napesi matondo mingi na équipe technique ya haut-parleur télévision pe na bosanité bongo maman Nelly Mokela matondo mingi na maman Bibi Cheunu na bosanité Muta Kimpiatu Kipeka peka na yebike d'ici là osola na yo pe boye na signaler bandeko nyonso o bazali na posa okende kotanga bongo na Chypre na Turquie na Canada na Tunisie topé na mboka ya États-Unis d'Amérique. Vous pouvez toutefois contacter bongo la fondation Haut-Parleur Muta Koko Kipulu matondo mingi na yo na habité maloba suka pendant 2 secondes pour aussi ici déjà matondo mingi to sepeli mingi yango to lobika ke batu bazonga na fréquence ya mobimba ya bomo ipe ya bomoto na bango elingo loba ke mutu mwindu to pepiso ba congolais mpepe ya mboka na biso etambusa maloba na biso na vitesse ya 8 minutes 17 secondes kuna atteindre destination finale et na kati wana munoko na biso eloba kaka 23 notes nzamba bakoko apesi biso alphabet congolais qui a 23 lettres 18 consonnes 5 voyelles elingo bakena kati alphabet congolais Nati Congo, Tobekango, alphabet Nati Congo, C français agate, qui français agate, X français agate, lingo bake à la langue tokoye ko la ba exposer makamwana nyonso na kati ya 444 000 livres to pesi matondo mingi na bakambi ya chaîne na biso haut-parleur émission sous la lumière pour les mater pour na to ko pesa bwanya na maeli de passion lumière ebikisa bana mboka nyonso to ingeta na malobone to succès émission boya ya lelo matondo mingi na Beverly oyo assisté biso lelo na moni azo déranger nga moi mingi matondo mingi sans oublier mon frère de tous les jours de tous les temps le project manager Nathan Muteba Chimankinda un frère de tous les jours matondo mingi na Kingsman Dete Mudipongi na Bosani Ote drogue d'ici vous ebele matondo mingi na manager Mukendi matondo mingi pe boye en tout cas na pesi bino rendez-vous to monani na prochain numéro.